fufu, tu vas fufu na liak. Merita. Mais pas nous Ba économie na biso pona otonga ndako ezokende na vie nanga na zao rêver na la salle de bain munene na cuisine na munene. Ya mtele lisa. Te kisasa yuto benga balobi ndeko na Londres soki akufi. Yo muto ofuta. Mais en assurance vie. Assurance vie ba sala ngopona makamunete ya bongo. Ya Roger zo déjà assurance. Ata lelo soki liwe ye obende nga zobela bongo famille ko sekete pour mamambongo. Assurance vie c'est épargne moko place zo bomba mbongo na yo en cas de que. Boule ko perdre musala na yo ou bien kufi. Bana fo badame et puis yo soko kufi fo bakundo. Nyoso wana isenga bambongo. Yango pona ba master Londres surtout en Angleterre. Mirasure et ye pona ko régler ba problème wana. Oh na sasu na musala tino ba dufuta pale ndenge nini. Benga Mirasure. Comprendre? On a kufi fo bakundanga ba observe ndeni. Benga Mirasure. Lelo soki liwa eye, lelo soki okei. Bat bakotika la ndenge nini na simana yo. Est-ce que okokundama bien? Est-ce que banana yo bakotika la na vie moko oyo bande kopesa bango tango zaki na bomoy? Est-ce que badet na yo makambo nyonso zaki na sima na yo tango yo zaki na bomoy? Est-ce que bat bakozonga en charge? Kombo nanga ezali Mireille Kato, nazali conseillère et spécialisée na makambo o etali assurance. Nazali wana pona ko aider mutu nyonso na kati ya communauté o alingi koyeba assurance vie fonctionnera ndenge nini, assurance maladie critique fonctionnera ndenge nini. Numéro nanga ezali 074 59 19 64 35 074 59 19 64 35. Bobenga Mirasure pour la protection, il y a Bino Moko, il y a Banana Bino dans le futur. Ouh, mais c'est génial ça. Et voilà, c'est bien commencé pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous sommes toujours au compte de l'écho d'IRC. Vous nous suivez de partout avec attention. Merci pour votre fidélité. Merci d'avoir choisi encore Echo RDC comme votre télévision. Nous sommes là toujours ensemble. Il n'y a pas de souci, mesdames et messieurs. Depuis la ville-province de Kwangu, dans la ville de Kenge, Dieu nous a fait grâce d'être ici encore à Kinshasa. Donc, des retours déjà, nous sommes là. Tranquille, très posé, en bonne santé, en équilibre. Voilà, pour cette occasion, on va quand même dire un grand merci à notre Dieu, lui le maître des temps et des circonstances. Lui qui nous a permis, depuis quelque part jusqu'ici, hein, donc c'est pas de mes efforts. Merci aussi à mon bon Jean Tubo Chihuahua, parce que ma confiance au Pessaka Ngaï, donc et ça là quand même bien. Un grand merci à vous. Nous sommes là toujours et nous évoluons pas mal. Un grand merci aussi à cette grande équipe technique qui sont toujours là au four au moulin. Derrière la caméra, je vois Merlin Noua. Merci d'être là au jour d'aujourd'hui avec moi, votre humble, simple serviteur. Lui, c'est Daniel Lebika. Lebika Yaba Daniel. Mesdames et messieurs, on va commencer notre émission d'aujourd'hui. On va essayer un peu de partager l'expérience de son parcours. Elle s'appelle Myrma. Et on va prendre le temps, on va devoir passer des bons moments avec la star. Question encore pour nous de récupérer tout ce qui est comme information, de récupérer tout ce qui est comme rumeur et faire voir na bande konyoso qui est ezanango bongote ezarane boy. Donc on va faire ça. Mais avant de faire ça, on va quand même dire un grand merci na bande konyoso bota la biso de partout bazui libako et là mu kolanda biso na kati ya etando ekena bango et ko RDC o epesa maka de temps à autre pa bande kona bino ebele bele ba alaka Bob Molemba, Nora Kalonji, Fanny Katalea. Donc tous akawara to pesa kabino ba manaka la biso oyo bo ozwaka yango de partout. Merci d'être là devant vos postes téléviseurs. Elle s'appelle Sandra Kazadi. Depuis quelque part, merci à vous. Merci aussi à Anaclé Claudia, le silencieux d'or, pourquoi pas à Bosco Massassa. Je dois recevoir mon invité rapidement. Si l'équipe technique, vous pouvez m'aider déjà, il y a recevoir invité Nangali. L'automne campé ko solo là par rapport au déroulement, Makambunenka Izalaka et belé na monde na bango ya bastar. No yambaye pour na pesa imbote boni. Bien Daniel, garçon bio. Qui meza? Singo yambo sur le plateau Echo RDC. Ouais, merci beaucoup. Vraiment. Dans ça nayo ba ndeko ba yokingani na utsolo bana oza na Myrma. Mais non, bandeko mususu pe bano ba ko botama lelo, bandeko mususu pe ba tirara même sur attention te, ba ko pour ça juste ba yeba nani ne Myrma. Donc Myrma aza artiste et comédienne. Donc on a évolué dans un groupe ya Modero, donc ya Modero mtabimisanga et na wuta donc na yeba théâtre et pas ya Modero. Ah ouais, donc parcours nanga eza na banda et pas ya Modero.
et pour naïe banape makasi boye eza grâce pe kaka ya modero parce que mtako tsanga nzonzing pour baye banga international na longwa ke pa ya modero na longwa pa ya modero na kenaka et pas Alisala ba série ba kabona na groupe évangéliste na évolué ke pas président Alisala après kolongwa nga kumna na eko kende na vanda na ndaku taba une année na vanda na ndaku après na yo kota na groupe sans souci na groupe sans souci na évolué qui bien donc na lobaka vraiment ce qui maréchal la koufakate mais si le lo dans un groupe wana donc paix à son âme et donc liwana endem te sala que na longwa nanga donc na mona ki penza espace te na longwaka na longwe pa na groupe sans souci na fandaka tozana ba camarades tout ça ya biso donc tout ça du groupe na biso to bandé na peut ko évoluer bien après comme ce ko wela na ki leadership nde na mona ki non na arrêté na sala yanga donc avant on a sala yanga ezaki que na kende na groupe Simba to kenda na deux filles faisaient la bouée mais ba compliqué biso par rapport to qui déjà na groupe sans les quarantaine à tous les cas sous na donc ba bouée qui ba compliqué biso nde na ko sala yanga na mona esko place na ko évoluer te yango na ko sala yanga na sera qui peut pendant 3 ans boye na évoluer bien na bana si na yo longa musala place na manor travailler nde na commerce ko yo na zaki souvent na mbongo te pona ko serrer groupe ko landela ba tournage bani maramnya so wana na ndako ka susté nde na vanda na ndako na vanda na ndako na ba 2015 boye nde ya modèle ko récupérer nga nde to kuma ko travailler na ya modèle susu nde sko na ko tasko banzo poli bo sezaki non ka ya obenga ya msu histoire mo babengi o kaka ba sera ba CD mais wana sko comment qui vraiment internet to ko ko tapellement solango RPC PDCE ZUP groupe na biso nde to évoluer ki penza na ya modèle après quelques temps nde na lunga na nga na yo zonga na groupe na nga donc voilà. Voilà, je sais pas moi, des allers-retours, c'était dire quoi? Parce que aux équipes pas modéro, au long pas modéro, ça les parcours na union, tu t'es retrouvé et pas il y a groupe, il y a papa sans souci, paix à son âme, directement aux ongles je suis pas un modé. Et ça qui poigne. Bon, il y a modèle ça qui penda papa nanga, donc on a penda papa nanga na habité. Na habité na loba penda yé maréchal na habité sur dans bosana bango un jour donc ya modèle ça qui kudu so aké na groupe moko susu bazuye suka quand metteur en scène abenga banana non e ba susu ba série azaki metteur en scène et pas présent José de Londres abenga ngapi na yakawana na évolue quand il fait ça so 6 mois te ba 8 mois boy na évoluera wana donc asala bongo yango na vanda ki mutukuta ko benga na net mo photo na pesi là yenda ko wana non wana na komi mirma mais bango ba ya ko zonga ngabité non zonga te parce que moni dali comme c'est simbité moyen ya ko bandela ngo suiza te so simbité te ya ko zonga ya modé mo kaza besoin na yo nde na ki kozonga bon na zongi pe na kuta pe papa changement par rapport à msuba comportement msubiso to yeba ki nango to mona ki ngo lisusu te nde to évoluer ki bien moni to évoluer ki bien mais papa ndesko yo akome ko yoka mingi batu akomesko ko yoka mingi batu basolo baboye msumi ma tu fait batu mirma boye nde sala ki msusu akomesko ko freiner parce que ngap na zaki bras droit na ye place ya za place ngana za donc nazaki secrétaire na ye tokabwana na ye msu 21 na koko me pa 9h ti ba 21 na zongi ndako donc nazaki pe na bras droit na ye maramno so salaka ngafi na ye bango. Ouais. Alors, cette transition de Mireille à Mirma, c'était fait comment le Nisalaki et le Mireille comme à Mirma? Donc, Mireille et comme qui Mirma parce que on a sali groupe Nanga. Parce qu'on a l'ingé bana babi nganga ma Mireille. Ah, donc, fallait bana babi nganga ma Mireille. Nesco yo tellement pena ajoana non nazale nango. Babi to balolango kaka mawana azongi bwe. Donc, Mir tous humains maman vous comprenez donc tous humains tous na maman wana kanonde e utaki to vanda mko msusu na baninga msusu ba matuza to vanda na bango ba los
tovanda baseri tosali ya biso bakomi siko kolukelanga kombo wana nazwi Mirma te wana aka Mireille mais il faut en sobriquet na yo moko boye oyo esa la référence parce que ba Mireille basé belé na théâtre de ce qu'on a comme luka to comme luka ni na yo zwa kano ngabi kano pe esa la ngabi te Mireille kano esa lo pe bien moni mais na yo zwa ko Mirma ni na récupérer ce ko kano wana Mirma kano donc si nous comprenons bien donc Mirma ils a ensemble il y a maman Mireille donc va renverser en haut ça te va? Ouais très bien. Tu te sens à l'aise? Ouais très à l'aise. Comment ça? Donc j'aime ces noms, je ne sais pas comment. Donc j'aime ces noms vraiment. Par rapport à Mireille, j'aime Mirma. Et si nous allons de l'autre côté, il y a Papa Sans Souci. Papa Sans Souci a Koufi à Tiki groupe directement Boulika Olongwana au Poani. Donc on a Boulena Longwa parce que Papa Wana, bateau bazo chance y vendre na été dans Barata. Ah bon? Ouais. Donc Papa Wana bato bakopeso ba témoignage na ye o nzima kututi. Ngana ya na groupe wana na sala même pas une année. C'est rendre ndeko tanga nazaki na G1 fait tout ça la stage moko ya stage à classe donc et ça là que na proposé tellement le quoi tozaki sponsorisé par Bralima na proposé na ebisio que il faut na sala na Bralima na sa stage kuna bon a hésité quitter ebsinga yelanga lettre ya stage na yo les kana okutu mikolonga kuna baninga de ba sali ba stage ba sidis est-ce que non ça là mais et quoi arrivé je me suis mon baba benganga stage donc t'es stock qui va proposer ba engager au 4 mais et quoi arrivé classe et jaune dans ba dérangement ba peine pour ça na ba azalaki oza posa emsusu osala emsusu eloko no moto stand no mo terrasse akoede yo pour la matière wana vraiment azalaki voilà et bien donc de votre de ton prénom Mireille qui Bopulenge za côté ya mboka nini wana village comme deux combo moko boye que il y a famille moko quelconque donc Bopulenge et oui c'est un combo ya maman ya donc grand-mère nanga maman ya papa nanga ndi ba expliquer nga na mona été heureusement maman ya papa nanga donc combo wana papa nanga pas pesa nga explication na muti donc pesa nga explication na muti parce que nazaki Bopulenge baembe or baembe ndem tezaki non na parce qu'on donc ça non ya papa ndi Bopulenge bon na kokola ka boye na longola na nga baemba na classe ka c'est pela na baembe te na longo baembe na tiesko e koma Bopulenge kaka si papa yo eba ndeni ni yo longo li kombo baembe ngapi na longo na ndo c'est pela no te Bopulenge suna baembe ba komila imila yo abi no baembe wana nde kutunde non nanga donc olongo nde non nanga salanga vraiment passé donc a expliquer nga pété Bopulenge zanini na kokola chez sa première licence PKK je me suis soukara ba prof ndé ba servir à l'examen ndé ramoni kombo na bi kombo na oyo na explication na ils le quoi donc petite plante qui pousse vite donc explication na voilà donc na sepelé ba mon explication ya kombo na ya mo penza donc kanali nga ngo makasi voilà mais donc kombo ngolanda raté parce que msusu kokola ya Mirma Kulimbango tout donc ouais na kombo wana et pesaranga vraiment assurance et motivaranga na makamnanga parce que ngai partout na kindaka donc ba sepela nanga partout na kindaka donc au mona emsusu naza nouvelle mais na umela temba mona combien on s'adapter na ba on s'adapte voilà et quand même t'as pas eu le temps il y a pour s'échanger na papa par rapport à village non dans ce temps il y a reçu papa parce que papa ba kabona na maman elle na na 10 ans OK donc na kola peli pa maman donc on a eu papa na sina koli déjà donc on a s'adapté à na vraiment. Mais quand même, vous connaissez bien l'histoire de votre village? Oui, Kota maman qui maman la papa baza batambo kamoko. Ouais, bon on y a semi bali baza maman. OK, donc vous êtes 100% mon. Waouh, particularité à maman yakani.
Ouais, donc biso nde to bande ko yokana kala mamango baza bandumba mamango donc basala mamango boyem susu ya sonité devant batou mamango donc c'est les sacs emportés mais nga na venda mamango na koli donc na bokwama epa mama ya mamango na vanda na bandeko na etina kola na mona ngote na yokutana na professeur moko place na sala na ONG mo boye esinga lobi oza ekolonie na bina olobaka oza mongala oza ekolonie na bina za mongo abibi ya solo za mongo parce que mongo aza mutasoni mbala mona se référer na famille na se référer na famille nanga mais ngana yo kaka ba mongo ba bordel ba mongo ba sala n'importe quoi mais et pas nanga na mona ngote par rapport à l'éducation tonini mais arayo yebsanga bon na moni non c'est que na Équateur batna batu ba ekolo ko ezaka na kati wana donc ezala batu mosusu biso to benga bomba ningando batu abokungu ikela pardon soki na les batu mosusu donc bango nde mutu bazana makambo wana comprendre mais mango vraiment amtasoni ouais mango penza akosala vraiment n'importe quoi tena miso moto. Et si je comprends bien mango puis bazana recette na bongo moko boye ouais oui ils ont vraiment donc ce que mon obi que no biloko ba mango ouais ils ont neti nini biso tozana ponda limbondo recette na mango tozana ponda musaka recette na mango tozana ba biloko nyonso ba mbisa oka ba nyama zamba ba lambia mona musaka soki batie bangai wana donc babiloko ba mongo nesi wa ya accompagnement nango ils en tout cas mbisa mai pe na bosani yango ils en tout cas makemba kwanga donc nakenda ni Équateur na mona place ba olamba fufu fufu ezaki commande donc soki to sepeli tolia fufu nde ba luki biso po bango penda fumba pe balia ate OK ba luki ba buke biso fumba ba kateli biso ba saleli biso nde ba lambi fufu donc fufu au moins ba tout temps na liboka boye après ba tamizana. Et si nous pouvons juste parler de la culture mongo, est-ce que vous savez baza finalement? Oui, tout c'est basé dans la culture beaucoup ils ont des références. Ouais. Comme donc culture na biso na éviter nga vraiment na part na ngai na sepela quoi ndenge tozalila quoi donc de tozalila bon na ko expliquer ndeni omoni biso ba mongo tozala ba ndenge na biso mongo na yoki na mboka babeti baponda eleli brunkote sango malamu na matoi ya bato epesi Eco RDC balobelaka politiki basalaka mpe émission ya misiki émission losambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC site mokili ekomi Bonjour.
Bien. Il faut remarquer moi. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Vous avez compris, on était avec la star depuis Wenze, il y a Gambela. Dans les embouteillages, on a eu quand même ce qu'on a eu à faire avec la star. Tout ça, c'était quand même bien. Et on a que star à Sombi, Babilo, Koko, Kosala et ces possibilités, il y a pour réaliser recette Nabango, il y a Bikolo, donc Bikolo, il y a village Nabango,
faut expliquer biso uta tout là il y avait des solutions comment et ça il m'a kai banda nini il faut que ça la nini et ça nini avec ces biso on a besoin de là tout le monde a sur les là avec ces biso on a besoin de la avec ces biso on a besoin de ici et avec que la compagnie na makemba je marqué déjà présence et ya makemba na table donc on a quand même un bon moment avec la star ça la Wendy la biso et ça la met vraiment bien ouais donc ezaki bien Daniel kosomba biloko oyo mais toke Wendy banda David Tifa esalami na modèle na sefeli ngakuna ndoloba arobosa bilo mususu parce que la lamba biloko okala mais gloire à Dieu on a se retrouvé facilement. Donc par rapport à développement, nous observons depuis au début, nous observons que vous bandez l'engagement. Ouais, na baki na kubanda nanu, na sali na tiembis na mai, na zui mbila nanga, na tie na kekisi, na zupe makemba na kekisi, ngai pe na mélanger en balamont, te fait na toxango suspembeni, après nde sikoyo. Nous en a poussé à jouer en terre. Nous avons besoin de jouer en gaïté. Et on a tout un bilan, on a récupéré ce que nous avons dit que nous avons saka. Nous avons mélangé, nous avons voilà, mesdames et messieurs, c'est promis et ça commence déjà à se réaliser petit à petit ici à l'éco DRC. On évolue pas mal, toujours avec la star, comme je venais de dire, que notre Wendy. Vous avez compris, la star parle plutôt de l'école, parce qu'il y a qui de l'autre côté, il y a théorie. Mais en ce que tu as la pratique, ils ont les leçons d'habitude. Prenez vos cahiers déjà pour bien enregistrer, un peu de combattre, noter, parce qu'il y a plein de moments où on a la biso de partout. Hein, maman Fabienne Oualeba, donc on a la biso Godé Kabassele. Depuis quelque part, on a la biso avec attention, puis on a la leçon. Donc, leçon de Jésus Banda, donc tout mécanisme que tu as là, biso nous sommes la biso vraiment bien. Les docteurs Agnès Ilunga, depuis quelque part, un grand merci à vous. C'est un biso de go continuer la biso déjà. Tout banda la biso déjà. Et tu peux comprendre recette à biso mokula lelo de l'autre côté à mon tout mécanisme pour s'adapter là-bas parce que à chaque instant la terre tourne, la réalité change et c'est à nous maintenant de s'adapter à la situation juste pour bénéficier de l'ombre et ombrage à lelo je crois avec la star tu bénéficies très bien avec mon équipe derrière la caméra, il s'appelle Merlin Lula. Merci d'être avec nous aujourd'hui parce qu'on va en profiter quelque chose de bien avec la star Mirma qu'on va prendre le temps et encore c'est merci. Nous appelons pour cette explication parce que les appelons leçons. Voilà, à vous. Donc nous allons makimba nanga na sokulango parce que nous avons na nini support moko batiaka na se ya makemba ko ekota mai soko soto sango olomoli ya mbula ko focha support na se mais lokola biso to na support te donc to chango kaka bongo na ba koso nango to chango donc il faut yango ko sokola enveloppe ya makemba bien est-ce qu'on a un jour 4 ans on fait ça mi ko ko ta na mai to on peut mesurer à main donc si je comprends bien, au Tokisama Kimbana, parce que et pour la biso ba membre tozalaka na support moko kutiaka na se pour na Tokisama Kimba soki oza na moki tokisa yango kaka na parce que enveloppe on dit le quoi empêcher mai et pénétrer dans la pièce la biso mais
C'est important que comment pas pour soigner ma kemba. Ils ont une utilité pour qu'on en joue la santé. Ouais, bah pour ça ma kemba, ils ont vraiment une utilité ma casse. Na mon aba msuba utiliser comme médicament et nga na mon a déjà na kenda qui congé na mboka babandaki pour utiliser ba posoro comme oni babinga on a un bicarbonate. Donc, la place à bicarbonate, pour l'autre bicarbonate, pour ça, va pousser à où il y a bicarbonate par la béma. Donc, et pour remplacer un valablement, donc il aura un rôle au bicarbonate et ça va en apprendre. Donc, pour ça, ma ça on peut dans un mouillé ou mêlé et chaos qui a des fois tout en poussière ça dans ton rôle parmi l'eau ça là que les carbonates qui existent je suis pas travailler parmi je rappelle pas nous la casse à maquiller azwa kama ile kama mtu ouais awaya kama les ala monaka nde bazosalela nde mpe atira leson aluka sala yango amodernize yango pardon ngako toujours namona yango antuka elekela ngai eza tooluka bicarbonate namoni basali solution wana elekela ngai soki support wana ya kotia na se eza te mape kaka azalakisanga boye kaka nini okisonga na kati ya enveloppe nango boye après ozoka makemba nongeli petit à petit, je vous rappelle que vous nous suivez depuis la ville province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et nous sommes là toujours dans le compte de l'émission Ilubouya Piccolo avec la star Myrma. Depuis Kinshasa, la star, l'artiste comédienne évolue ici à la ville province de Kinshasa, ou à Salam Saadebia. Et au jour d'aujourd'hui, elle a choisi juste de faire la vie au plaisir et on met ma vie sur le village Nabango. Et voilà pourquoi on va en profiter avec la star. Donc, allez-y comprendre, nous sommes les côtes toujours comme ça, plein de stratégies de part et d'autre. Donc, ensemble, il n'y a pas de souci, et tous ensemble pour un seul but, de récupérer tout ce qui est brut, les traiter et les diffuser ici à l'école d'IRC. Un grand merci à mon bon Jean Thubaud, tu vas voir. Quelque part, nous évoluons toujours, mes condoléances. Nous sommes de cœur avec toi. Parce que ça arrive toujours comme ça. Zaka Makasa. Voilà, c'est un peu ici. Ah, on sait bien qu'il faut qu'on ait un peu de bis pour le voir, il y a des cas comme Ramakasi. En attendant que yango ezobela mbisi mpe ezolemba mikemike na sa mpe ngai na wana bongo déjà mbila na mai propre déjà air oyo voilà donc tokobika lelo na star na biso malembe la grande paix vous me suivez là tokobika dans la star na biso Myrma au jour d'aujourd'hui ok pas de problème donc tokobika un peu pour vivre le beau pour la star na biso petit à petit wana ekosala biso bien donc ekomema biso lisusu epai wapi na bongo bajoie poto oyeba ndenge nini ya kotambwisama par rapport ya biloko ya bamongo donc biloko bokotala biso bokolanda manaka na biso ya lelo biso lelo tokosomekisa na makanisi na ndeko Myrma tokompanzani teke toyeba lolenge nini ya kotambwisa masolo po masolo na biso ya mokolo ya lelo awa na engumba ya Kinshasa tozotambwisa yango malembe utai komona uta na wenze tozalaki wana tosombi biloko mpe toyeti awa star aza koévolue toujours ayebisaki biso ke non akotravaille malembe akobanda na mbisi et voilà la raison pour laquelle natiaki déjà mai ya moto na mbisi na mai ya moto na moto po ayeba lolenge nini ya kolekisa mbisi na ye donc nyonso bokolanda biso bozala malamu mingi po tozokoba toujours malembe na manaka na biso ya mokolo ya lelo matondo mingi
Alamba mungusu mbama on a raisonné à noiri tege. Noiri tege na ngala. On sanga mima osali elugu. Olambi mbisa okauka te fa olamba mbisa okauka la musaka noiri olamba mbisa. Aba ndeko na ngaba nkana. Olambi mbisa okaka Eric et Adima. Déjà ils en ont prêt pour sauter la Suisse, la cuisine. Comment sokola skombila nanga? Sokola mbila nanga na lingaka osala de musala nanga evandi déjà ils ont prêt pour son assisi mususu na tie musu na moto. Ba musu bazela karati au kichanzungu hapo banjo sai sumsa musuti na ngana sa nyoso mwana. Yves Garçon Dior. Le logo yambisa ukauka musaka. Bolia una WhatsApp. Ele que vai te dele receita vamos lá mesmo ao coca moteo na coca ya receita mboka receita faut chama ipe na kati deka na expliquer na makemba ça que on a enveloppe ça on na tsona moto na enveloppe oyo pe soki ezalaki na support pe batiaka kao batiaka makemba batia pe na bila eza te otionga boye esala nango eloko te mila comme ça, bien préparé. Là, ça se trouve, on a une on fait ça, on va quand sinon, il faut la bien pour sinon, il tient qu'à et la base tu vas y bander la salle en gagne c'est facile quand on cande pour kata pondu on a juste ba feuille petite tige pas fonder le votre exemple et ma lambe de bikolo soit bikolo mboka na bango les chinois ritakota oya kiki na lambelaki en motema prochainement olia mbisa okakana na musaka atanga na dépend ka yo mona ba suki ba tsana ba ngo lunda suki ba nganga ngai anga nganga ngate sina le bimo lunda pas un problème on a ici kosala ngai nanga on a sokola ngo na sona ça comme ça
Déjà solution ya musaka na suka ka mepisi mama tina kati za teke na kukasu kata ke bebeli si sokata bepisi na bokisa makemba bonde so na tiki yango boye ekota mai ozala deja ya 6 kaka mpona sani Raymond Nganga papa confort motema ya popi kana papa na Aisha moko donc makembe na biso ebeli etulanda kulumulango enveloppe comme ça la sani. Maman me fait
Et voilà, nous évoluons toujours boulot au rythme de notre rubrique Ilubouya Piccolo. Là, je vous rappelle que nous sommes avec Myrma, la star, l'artiste comédien. Nous évolue ici à la ville de Kinshasa. Mais trop ce qu'on a évolué parce que là, on est déjà Makemba, Namposo, Lembi. Ouais, Makemba, Namposo, Lembi déjà. Parce qu'on a une enveloppe. On va danser là. Et qui t'a mon moto, ouais, plus acquis. C'est comme si on s'en c'est comme si, bon, je sais pas, est-ce que et nous, moi, je y a un atelier. Tu n'as 500 motés. En 500 motés, donc, ils sont à part. On l'a et il y a donc, un bis au cas, un team Saka, un team à part, la Kimba à part. Ce qui est à qui est va bien en Saka. Punda Musaka ndesko yo totsaka mo M susu kokotisi manyoko na kati kutokosi masangu na kati tombala wana ndeza nyonso na kati mbamo metocha ambiso tocha pe mu wate parce que c'est comme si ils ont les devants dans le sens donc la moine na ibri na peu bon donc ils ont les devants parce que nazaki na posa na bombisa na mbila na bombisa mbisi yango na mona ki le temps motetika la vie ndena bombisa ki mama Makemba donc Makemba ilungwango sona sisi Makemba nde yango na koti siku na mbila na tanda mbila ekuka soka mbila ekuka na banjo kuto na sibisa na komi na nga presque la parce que ngai na c'est bon, mais la BBC, vous comprenez déjà, Malé Béni, la star, pour gagner le temps, les hasards pour se précipiter dans le massif, c'est un dossier à Makemba. Puis là, pour les autres cas, tant que ça, on s'est pour récupérer ici. Après, tu vas me comment on gagne les additions. Nous ça, on mélange la biche à Kokauka et nous, ça peut être sur la table. Sauf Funguli, ils ont monté tellement moto. Sauf Funguli, n'a pas joué. Ou un jour, on l'a passé. On l'a passé. Un jour, on l'a Molo. Makemba na pamoja. Kata ona kushaona. Voilà, mais rassure Assurance Vie, rassurez-vous que vous ne serez pas déçus avec Maman Mireille Kato. Donc, nous connaissons la communauté au Bazani, j'ai côté à Londres, donc pas question de se dire encore pourquoi parce que mais rassure Assurance Vie, ils ont déjà on a sur place. Donc rassurez-vous qu'il y a quelque chose de bien où ils ont côté il y a Maman Mireille Kato, vous en ratez. Vous avez numéro sur la page publicitaire sur les Kawara pour récupérer le numéro. Beaucoup ça l'a discuté avec Mirassure Assurance Vie. Nous évoluons toujours au rythme de notre rubrique Ilubouya Bastar, Yabikolo, pardon, donc avec la star Myrma, il évolue ici à la ville pour faire de Kinshasa, mais quand même pour vivre de l'eau à monde, mais à Kinshasa. Et moi.
batebele balandi kokamwa kotokisa ngo na kati ya enveloppe boye ekota mai te donc enveloppe oyo mpena nde nzambe asalela yango ekota mai te sotokisa ngo soki nde omumisi yango na moto po eza na bato mosusu mpe batokisa komona bosani yango soki abosani yango omoni nzela na bosani ekolakisa lekemba moko eza mibale omoni oyo teleme toki efongwami deja soki etoki efongwami yango ezalaki likolo so sikoyo ya basepese efongwamaki bongo omona soki ebandi okotisa mai mais soki yango fo ozala président kotalaka yango so ovandi kotali comme ça soki omoni kaka ebeli mposo ebeli elakisa nango ebeli esa deja elakisi esalisali de apete obandi sikoyo kobimisa mpe na mai te mpo ndenge ebela ebongo so obimisa mpe na mai ekoki kota mai yango moto nde moto esalaka egarda yango ekota mai te. Voilà, messieurs, dames, nous évoluons. Vous avez compris, la dame a tout expliqué par rapport à banane plantée naé, il faut qu'on la pose pour ça la boye, donc la formule mais belé au lieu toujours de la leçon d'abisso et pas il y a maman Mirma. Nous évoluons toujours, vous allez toujours brancher, toi qui n'est malé tout comme masco na ba aliment d'abisso de base ou même abisso vraiment pour dans le village, tu vas n'ingénier les gars qui malgré tout ça là été, tout allez lelo. Na recette donc vous allez avoir la pena na nemo ya bien un Cassandra vous allez avoir fidèle Bukasa donc ils allent bien merci. Ouais, la sisi kokata makemba nanga siko na komi bon ça se fait ici parce que Mbila déjà et puis ouais non tout à c'est fait au caillon en attendant est-ce que les amabés sont qui si tu as vu sur Chine non yango fait au caillon moko na besoin et les balis kalinga ndisi déjà penda makasi on a ça on a nous autres quand on a bon ya tuna batu musu balambala bango bongo mbala moko asali ati azelika ati misi ya Mbila après à la tienne na bisa nga na tala so ezaki mbisa pete nga na soka na sopeli yango mai so eza mbisa makasi na nga na tokisoma pe musu par rapport ya nini ya ngolo ngolo azala mikuwa et en plus azapina na misuni ebele te malgré azala misuni pete azala na misuni ebele te tandis que mbisi mi omungusu oyo misuni ebele azala na misuni ebele oyo ke so pe bozolia na bato ebele avimbaka nano avimbaka malgré nzombo avimbaka koleka ye mais ye mpe avimbaka voilà Mbila nanga ebeli sikona banzi okotisa ngo na kati ya liboka mpona
kotuta mbila boye na moto nyonso po ere osala saka ezala ya kokamama te po esala kwa mafuta ezala na mwa osala solution ere osala solution ezala na moto na nyonso. Belly,
wana ya susu na etitete basi misusu bakoka osala boye te amona yango eti mwa propre esala nga nzoto malili me biso lokwata ya biso bamango esala na biso deja na mosaka maboko ezala propre na aire nyonso na okenda robine tosoka maboko esenga ozala propre tosangana maboko na manzaka te donc mosala ngo naturel ndisi deja etoki nde nalingaki ngai mpe na bandako kote mosusu sebeli bezo ya jus nango Passant les eaux de Isabelle,
que Marambo na osala oyo. Talaxanga pour la première fois. Saka boy. Ini singonga wana. Yes nanga. Et à Louis singonga depuis Maroc. Louis na Inde. Maman déjà dès les bas âges. Ça va déjà Marambo. Comme ça. Et donc on a comme la souka. Saka. Et puis bien. Voilà, on change pour la table comme ça. Voilà, mesdames et messieurs, donc nous sommes déjà presque à la fin de notre magazine. Et le goût est bicolo, Otozaki, na maman na biso Mirma. Maman Mirma, mais quelqu'un peut expliquer biso recette na bango et bamongo. Maintenant nous sommes presque à la fin. On a un bilo que Mathieu déjà à la table. On va essayer un peu de voir avec la star comment était la situation. Parce que la situation s'est présentée comme ça. Normalement on a encore un miso. On n'a pas encore goûté la sauce. Et sauce na biso. Tu remets un peu goûter on a star. Mais avant juste il y a goûter. Là tout dans star. Et à moi paiement. Je sais pas moi là. Kolamba Kolamba eza paiement moko na éviter. Nga lokwa na sana nga aîné donc on a la petite sœur na sima mibale. Ah. Donc, donc, sopinda et lamba. On va juste de commenter, on va d'abord goûter à la sauce et tout ça l'évaluation. Est-ce que maman Mirma vraiment dans les bons et puis si moi bilinga. Voilà. Surtout le Cambodge, je me sers. Ouais.
vous êtes là, Merlin. Ouais, Merlin, donc, c'est toujours à table. Beaucoup ne peuvent pas accompagner les choses pour métier. Merlin, oui, en fait, les appels bien, parce que abonné à Bissou, les téléspectateurs, il y a c'est servir aussi, hein. Merlin, c'est l'encadrement, mon corps, et peut permettre beaucoup de la table, tous les ensemble. Pas comprendre que ma technique c'est pas balia. Ça là moi encadrement moko. Merlin nous et ça biso rapidement. Tout et là tout si ça déjà. Bolia là, non ça. OK. Maison mère pour monter au Congo à Tata. Moi dans la maison mère. Malungwa kaka. Kala. Comment na comment traiter? Réveil. On va évaluer dans la somme à 6. Nous sommes à la fin de notre magazine. Vous avez une table web qu'on fait un peu pour à la sauce, comme tout ça comme d'hab. Donc, l'idée disquence depuis quelque part, depuis longtemps, il y a pas observé comment était la situation d'aujourd'hui par rapport à la mission et le goût il y a du colo. Le développement est bien. Depuis les débuts, on a eu quand même le temps de voir comment Wendy Salami, comment passer à la rapidement Moussala, l'ambition. Ah, donc l'équipe bien, l'équipe très bien, donc malgré l'instant au cas là, donc c'est quoi, c'est rattrapé quoi, donc Gamourouti n'a pas mais elle est comme la souka vraiment. Parce que nous avons dit qu'il très très bien. Il y a on est à Maramka, donc maman Pessi, on a fait mon hérité, on a fait ban. Voilà, donc
donc il n'y a pas vraiment on a bien mangé, hein. On a bien mangé. Votre mot de la fin, Poto Kamora, ça va maman la nini, maman, papa, parce que maman, papa, maman n'y a sur Londres, maman n'y a sur Paris, maman n'y a sur les États-Unis, et partout il y a Canada, maman n'y a sur la moi la maman Daniel et puis parce que on a maman, parce que j'ai compris qu'il y a beaucoup de mamans, oh yo bah tant na juste na téléphone, hein. Maman Rachel la Robin abino Daniel ta place pour le ma bé ça la boy donc je vous aime très bien maman Nios pourquoi pas na maman Mireille Kato donc de bonnes choses à vous et maman Dorcas Motemaya Mapsulo papa Timba votre mot de la fin moi conseil moké na ba maman batali biso o lelo balandi leçon na biso malamu mingi pe na boke binyo sotolandi yango ko ebisa bango nini pe opesi ba ndeko nyonso batala rayo bo balingaka mosala na yo moi mbote moké sombikisana bango makanisi. Ouais, donc merci beaucoup Daniel. Na kopé ça vraiment merci na ba onyo so bolanda biso na émission oyo botali yango o bakotala yango na bokebi pour vraiment kolamba boye il faut kaka oza mongo pour réussir quoi elubu oyo donc eza nango pas cité so bolanda yango kaka juste na début jusqu'à la fin oye ba que non musaka balamba yango ndenge nini nde tosala mbisi na biso totiaki yango na mai tosali mpe musaka tokisi mbila na biso tosali mélange na tuti yango na zwi ji wana na mélanger na tina bangainga na bépice nyonso na kangi donc voilà yango tozwi résultat oyo et en plus makemba nazalaki na nga na eloko oyo nakoki kotia na sete donc na tokisaki yango ka bongo na baposo nango et tozwi mpe résultat nango nalakisaki bino donc voilà merci beaucoup na bao nyonso balandi biso na pesi mbote na bamama nyonso oyo bakotala nga mingi pela ba mama Château Rouge ba episinga bolinganga mingi kuna donc na pesi bino ba mbote ya trop na linga bino pe ya trop ya dégâts donc na pesi pe ba mbote nanga na batu nanga nyonso o balinganga nyonso ba soutenaka Mirma Banque mondiale le vrai exemple à suivre mbote no yango wana mbote na molonga ni na yo vrai chéri maman na Paris Love na pesi yo ba bisous mbalama na moni Raymond Munganga papa confort moi si na e Popi Popi Bosango mama na Aisha Munganga na pesi yo ba mbote na pesi mbalama mbote na nga na chinois Rikakota motoki ya Seruta na pesi yo mbote na nga na Max Kakesa tellement boza ebele mbote na nga na boss na biso moko Jean Thibaut Chigwabwa boss film la ngati lelo na ozela kaka na ozela donc ozela na sala film Anoli Tegemina mbote na nga na Dalen na Katala donc Dalen na Katala aza muntu na kin awa so pena Mirma penda 40 abinga Dalen na Katala quoi donc à partir de ya ministère de finance mbote na nga na Stéphane Chantre Chilele Muzela Faustin Sotala Clash Okana Yves Mavambo boss na pesi bino bambote voilà maba o ba soutenaka Mirma quoi donc voilà. Voilà, mesdames et messieurs, ça définit pour aujourd'hui. On a compris, hein, on était... Si un numéro de contact nangate, à bâtonnier, ça au bon. C'est la numéro 00243 90 77 41 584. 00243 90 77 41 584 Voilà, l'ère de séparation est arrivée, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Et surtout qui est tous ensemble pour un seul beat. Hein, maman Noiri Tukemena, depuis quelque part, là vous aussi, vous suivez avec attention. Merci à vous. Vous êtes tellement nombreux devant vos postes téléviseurs, vos petits écrans, vous nous suivez avec attention ici à l'écho d'IRC et dans notre émission Elubuya Piccolo. On a eu quand même à passer des bons moments pendant la journée. Question pour nous de récupérer encore la situation et donc, je suis bien éclaircissement par rapport à la rumeur, par rapport à comment ils vivent. Par éclaircir Bichot, pasteur, et on a eu à comprendre que nous, ils ont un ça va péter. Donc c'était quand même bien. Et de l'autre côté, à sauce, tout le monde comment la sauce a vibré. Donc c'était quand même bien. Tout le monde m'a dit longue bébité. Donc je voulais encore aussi dire quelque chose par rapport à Elubuya Piccolo où on a condamné la hôtel pour ça dans la bande.
Bon, c'était juste parce qu'il y a beaucoup de gens, et il y a de majeures personnes qui disent que non, pourquoi on l'y a quitté. Pourquoi on l'y a quitté. Donc, comprenez qu'à l'image, j'étais derrière la caméra. Problème, moi, comme elle a vu sur le niveau technique, les caméramans ont abandonné pour filmer dans les cas. Azaki empêché moi monter. Le déroulement quand l'émission va bien qui brisque, il fallait qu'il y parce que les problèmes moi urgence moi ikomaki, je qui suis na choité. Voilà pourquoi mon qui ngai na simba qui caméra ngamoko, ni la bande ko filmer bande ko lamba. Pe na suka ndeko dale la qui me kongo. A profiter qui pe na de ko ba ndulu, ne ka lui na profiter na ndeko ba mongo. Donc on est ensemble partout dans le extrémité. Donc je voulais encore ajouter Bandeko Peba pour ça que la province nous sommes là disposés. Donc appelez même juste le boss Jean Chibochuba ou direct par Nanga, que Betty Solo, pour établir total la paix, Nambo na nous balam marané, Nambo na nous arané, une école, belé comme on a eu à faire dans la ville province il y a Kwangu précisément la Kenge. Donc un grand merci à vous, nous sommes au Bisso de partout et c'est nous avons monté ma collègue qui vous belé, Liboso va être pour observer la star Myrma, comment elle a préparé et c'était quand même bien, il y a pour vivre la journée, on a peine à regarder la musique. Aujourd'hui quand même j'ai eu ces chances là à vivre la journée, ça fait quand même bien d'être avec la star, tu vois, passer de bons moments et ça fait quand même bien. Donc merci à tout le monde, merci à vous.